Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino 7 morts bakufi na nouvelle attaque moko na Bachu 4 morts moko kapé 30 ndako mwa incendie yango pe na province ya Ituri na village Komanda côté ya ministre ya Augustin Kibasa Maliba ayambaki bongo ambassadeur russe oyo basololaki na makambo oyo etali signature ya bakor oyo esinyamaka na 2019 na Sochi. Côté mosusu lors ya plénière oyo ezalaki a huis clos na Sénat ba sénateur ba auditionaki quelques membres ya gouvernement par rapport ya état de siège. Côté SU mikolo yeki awa bozaki décision oyo ministre Aouté Kozwa Moindo Nzangi pona ko supprimer topé ko suspendre ba faculté nyonso ya médecine na quelques universités awa na kati ya République démocratique du Congo. Micro ya KNB lelo ekitaki na terrain pona kozwa réaction ya population sur sort ya ba étudiants oyo déjà bazalaki inscrit na kati ya ba université yango wana ezali quelques éléments oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na Lingala édition ya vendredi 24 septembre 2021 oyo ngai na plaisir ya ko présenter bino yango pona ebete bozali ebele wana pona kolanda édition yango po ebete awa nde bozalaka mieux informé qu'ailleurs peut-être awa neto pesa bino ba vraie information sur vérifiable pe d'une manière très professionnelle pe na souhaiter bino olandi malam. Au total 11 morts, 4 bakufi bongo na village Komanda pe 7 bakufi na Beni ezali bongo bilan na nous provisoire oya bataki yote ko sale makala mingi te olanda reportage ko. Habitants ya Komanda na territoire ya Irumu na province ya Ituri balekisaki butu moko ya ba cauchemar ya makasi suite na attaque moko ya ba combattant ya ba force démocratique alliée ADF na butu ya jeudi kotane la tongo ya lelo vendredi 24 septembre 2021. Au moins 4 personnes babomi bango pe une trentaine de maisons ezali incendiées na ba assaillants oyo. Selon société civile ya Komanda ezali bongo bilan provisoire ba tir eyokanaki butu mobimba na Komanda chefferie ya Basili attaque oyo ebandaki peu avant 19h heure locale ba assaillants oyo ba opéré ti na tongo ya lelo. Selon même source ba opéraki kobanda 18h ti na 3h du matin. Bilan ezali ya 4 morts na kati na yango mwasi moko bandaku ezali lokola 33 oyo ba incendiaki ba piller biloko ya bandeko ebele. Alerte oyo epesamaki à partir ya 15h juste na otage moko oyo a échappaki na maboko ya ba ADF oyo pona koyebisa bato ke ba rebelle oyo bazali na chefferie mais ba mesure ezwamaki te ndenge batalisaki awa na ndeko Daniel Erabo président de la société civile ya Komanda. Attaque oyo ezalaki menée à 3 localités ya chefferie na koyeba bongo Bogi Kipe ya yo et Vingazi. Armée a confirmé attaque yango pe apesaki bila ya 4 morts pe 36 maisons aux allées incendiées. Ba victime nyonso oyo babomaki bango par balle. Alors que babandaki kokima attaque yango ndenge porte-parole ya armée na Ituri lieutenant Jules Ngongo atalisaki. Lisusu sengeli ko indiquer que armée na biso pe ba casque bleu ba ko intervenir pe situation et ko zonga kimia. Ezali première attaque ya ba combattant ya ADF na Komanda depuis ba incident sécuritaire oyo et s'intensifié na route nationale numéro 4 na territoire ya Irumu depuis entrée en vigueur ya état de siège. Lisusu babomi 7 personnes na ba hommes armés non encore identifiés na chefferie ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Yango esalemaki na butu ya mercredi kotane la tongo ya jeudi 23 septembre 2021. Nouvelle oyo ezalaki apporté na presse locale na député provincial élu ya territoire ya Beni Saïdi Balikusha. Ezali na 7 personnes oyo bakufi pe babomi bango na ba hommes armés oyo jusque là to yebite soki bazali ya ba ADF to bazali ba mai drame oyo salemi pembeni ya Kavasewa. Bilan oyo ezali no provisoire ndenge atali saki élu provincial oyo azali en congé. Société civile locale pour na part na ye asengi na population ya contre oyo na vigilance. Encore ennemi a outi ko exécuter ba civil
na chefferie na biso sikoyo ennemi azali infiltré na kati ya population tozali ko inviter ba habitants nyonso na vigilance pe ba collaborer na ba service de sécurité le plus proche pour na ko dénoncer ba cas suspect nyonso ndenga azali ko exhorter Wange Roger président de société civile locale tuerie oyo intervenir quelques jours après mususu oyo esalemaki na même chefferie oyo kutu ezalaki na base ya déplacement ya ba habitants ya Kamagondo Kavasewa Pekwa Rutavira vers ba milliers mususu oyo ezalaki supposé sécuriser notamment Butembo pe Beniville Kinshasa et l'équipe partout. Côté Sénat, mokolo ya lobi ba auditionnaki quelques membres du gouvernement dans cadre ya état de siège. Naomi Pila a plus de détails. Il faut s'attendre également. Bas sénateur ba auditionné mokolo ya jeudi 23 septembre 2021 lors ya plénière tenue à huis clos. Plusieurs membres du gouvernement impliqués dans l'activité aux Aliko Salema, dans le cadre d'état de siège aux Alaka proclamé dans Nord Kivu Pena Ituri, au mois de mai dernier. Les Alaki ministre de la Finance, de la Défense, de l'Intérieur, et vice-ministre de la Justice. Le directeur général, il y a DGMP Aner, compagnie qui ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, dans l'exercice parlementaire, Wapi Asengama qui a expliqué ligne Zaliko Leka, dans l'Est démocratique du Congo. À l'issue, il y a un marathon d'audition où il s'est plus de 8 heures de temps. Pionnier est accordé quelques jours à nouveaux membres du gouvernement pour harmoniser par rapport à Bango Yambo Yakozonga, appel Liboso Baeli pour Nakobisa Bango. Ligne ça les marques vraiment qu'on a pu couper sa bango réponse claire na mituna na bango. Pour rappeler que ensemble plénière est adopté qui au cours il y a même séance calendrier il y a ma matière il y a co-traité au cours il y a session ordinaire il y a septembre et au fond qui le 15 septembre dernier. Donc Moussala et zongi nangambo ya ba sénateur au basale déjà ko luka lolenge kani ko sala Moussala la bango loko la chambre des sages Kinshasa et l'équipe partout. Mwanamoka Augustin Kibasa Maliba ministre ya PTNTIC aute koyamba mokolo ya lobi na cabinet na ya Mosala ambassadeur russe isika pi ba développer qui sur bakor oyo eute ko signamé na 2019 na Sochi kuna na Russie bolanda reportage oyo. Ministre de la Poste, Télécommunication, et Nouvelles Technologies, il y a Information, et Communication, à Yambaki, Mokolobi, jeudi 23 septembre 2021, na cabinet na Mosala, ambassadeur y a reçu na République démocratique du Congo. Ba échange na bango entre Augustin Kibasa Maliba et Alexei L. Sentebov et Zalaki Mingi sur mise en œuvre. Il y a un accord signé entre République démocratique du Congo et Russie na domaine y a PTNTIC lors y a sommet Russie-Afrique na 2019 na Sochi. Les rencontres Oyo, ils très important puisque ils allaient se baser sur accord Oyo et cinéma qui pendant sommet russe Afrique na 2019. Malheureusement après tu as que joie pandémie. Mais si quand tu as une chance il y a qu'on renouveler ba contact na biso peut qu'on relancer opération na biso na domaine ya télécommunication. Tu as na plusieurs sujets où tu discuter puisque Russie a une expérience moins particulière dans le domaine, il y a télécommunication, dans le lancement, il y a satellite, etc. C'est-à-dire, tu allez prévoir, tu allez discuter sur certains sujets pour développer coopération dans le domaine, il y a haute technologie. Ndenge Alobaki, ambassadeur russe, a précisé que si tu as plus de moyens, plus de possibilités, puisque tant ils allaient aussi là, c'est-à-dire, tu as procéder na ba échange. Le plus important, ils allaient rencontre personnelle entre les représentants, il y a deux pays. Alexei Sentebov azalaki conduit chez Kibasa Maliba Nanzela ya Richard Ashinda ADEF ya Renatelsat réseau national de télécommunications par satellite. Rencontre Oyo effectivement n'a mis excellence monsieur l'ambassadeur il a reçu auprès il y a son excellence monsieur le ministre de PTNTIC ils allaient suite na rencontre na biso auto salaki na début à mois Oyo le 2 septembre exactement puis il suite il y a rapport que et qui transmettre à son excellence. Ils allaient rencontrer ils allaient très fructueuse et son excellence à répondre positivement na battante nyoso ya monsieur l'ambassadeur ndenge a indiqué. Selon ye, ba fouiller la collaboration entre République démocratique du Congo et Russie na domaine de télécommunication et cause la palpable kalamingité. Nazali ko kanisake na ba jour o ezali ko ya
peuple congolais a komona ba fruit ya coopération oyo ezali kobota makala mingi te entre deux pays pe sengeli koyeba le fait que déjà bayokanaki na pré-accord moko na 2019 na Sochi entre conseiller stratégique ya son excellence monsieur le président de la République pe grande compagnie moko russe pour la construction ya cloud pour la République démocratique du Congo ba makambo oyo nyonso ndeto uti ko échanger na son excellence pe na ba jour oyo ezali koya tozali kozala effectivement ba expert ya grande compagnie oyo ndenge abakisaki Kinshasa eleki partout. Ministre ya ESU a vu décision ya kokanga ba faculté ya médecine à quelques universités awa na kati ya République démocratique du Congo biso magazine kandi beto kitaki micro na terrain pour na kotuna na ba congolais sort ya ba étudiants oyo déjà bazali inscrit na kati ya ba faculté oyo pe bazali kotanga et kosuki la bango ndenge nini bazali awa na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mobende. Ezalaki depuis vendredi 17 septembre eleki wapi na Kinshasa pe na ba intérieur ya mboka ba étudiants baza très préoccupés na décision prise na note circulaire na ministre ya enseignement supérieur pe universitaire ESU na Mkuse Moindo Nzangi wapi kaka 16 universités na ensemble ya République Mobimba nde ba organisa faculté ya médecine na programme d'enseignement na bango ko banda académie 2021 à 2022 depuis annonce ya ba mesure oyo ba réaction ezo bisika nyonso wapi ba autorité académique pe à l'établissement oyo baboyaki ko organiser filière oyo baza ko se plaindre kasina ba étudiants pe po ba komi déjà na katikati ya année pe bango bazo préparer déjà ba examen majorité bazo comprendre motif ya décision au kasi contexte na moment oyo avancé déjà na cours eza propice te pona ko annoncer yango biso magazine KNB News tokitiaki micro na terrain pona kotuna na population congolaise avantage pe désavantage ya décision ya ministre ya ESU lelo za mutauti na mandaka kuna na ikela na suka mboka kuna ya atanga kaka na iniki to na université moko boye ya munene oza na mbongo ebele omoni ke soki lelo ba université komi ebele ezape eloko moko ekomema mboka na na développement ozomona médecine eza mécanique ba yekola ngo kana ndako pe ozomona kolobaka ateke médecine ndezali eloko moko ya munene koleka eza bongo te ministre akoki kozwa décision ya ndengo wana te yeleki bato nyonso na mayele yaleki ba médecin nyonso na mayele naza ko appuyer parce que on peut pas avoir une université où il y a la faculté de la médecine sans un hôpital, sans un hôpital ou un centre médical. Comment infirmière ou soit jeune médecin va la pratique parce que la pratique dans ce hôpital qui gagne tout ça. Ce qui est là qui centre de hôpital, il y a université et qu'on en a facilité surtout. Donc ça permet aux étudiants d'aller faire travaux pratiques. Mais vous pouvez prendre une université comme ça, vous avez la faculté à médecine et vous avez un centre hospitalier, vous avez un hôpital. Donc ça n'a pas de sens. Vraiment, on a derrière décision. Puis les choses ont remarqué, les docteurs ont mis belé à Rosaranate, puis ils ont bomi, ça veut dire qu'ils ont loingé. Net c'est un maman mort, docteur mort, ça dans la clinique universitaire. Abimisi ya meme na clinique na ye atike na boka docteur mo buka bongo mama na auto kufa eza ba réalité moko oyo il faut battre le mélange vraiment mais décision on est un peu complexe il faut pas dire là nous année académique comme na suka après ba jouer ba décision là ce n'est pas par hasard parce que ba sali analyse que ba remarque ordre de médecins ba se rendre compte que ba université bazo tinde la ba médecin ou bazo répondre na ba norme ba médecin té dû il y a un niveau il y a formation base et c'est là que comme ministre ESU yene mutaza na charge ya makambo wango après ça qui bango moratoire il y a 3 ans et bango ba mona ka keno à l'urne ya mboka tambolaka ba sali na bango effort moroté suite à moratoire ba pesa bango à 3 ans. Et aujourd'hui, baza sanctionné par rapport à Mibeko wana. Ponanga na moneza nango logique sur le plan scientifique. Avantage ezali pourquoi parce que nous avons besoin d'avoir de médecins bien formés parce que ba quand ozokuta nango lelo na ba hôpitaux ba mort subite parce que ba médecin bazo répondre na ba critères na ba besoin formation malonga te. Dès sur le plan positif des osenga que non
batanga malamu pour biso pe tozala sauver na ba traitement wana. La loi est dure, mais c'est la loi. Se filier na ba université ils ont répondre à ba norme. Tous un problème na mboka na biso o tous on ba université zo botama. Ba la kisi bazate. Hein? Et là qu'on dit médecine, il faut bozala na ba professeur. Est-ce que ba université privée zo bima a bazana ba professeur? Hein? Ba nani ba pesa ba pour na ba université na. Parce que na ba université na biso solo ils ont na carence ya ba professeur. Parce que oh il y a ba privé wana ba kozela ba professeur wapi. Ça c'est de 1. De 2. Médecine, au sein de nos facultés, dans la médecine, ils ont ma bête. Mais il faut que nous banques que ça, au science oyo, et ça que ça na bomo ya moto. Il faut que nous ba norme nyonso. Ah, aux ala na moi auto bengaka clinique universitaire par exemple. Ah, pour ezala wana, aux ana bisika ba étudiant wana basala ka ba stage na ba norme elongo ba mi. À ceux qui biloko wana ozana ngote, tina ozala na faculté na ezate, parce que na bomo ya moto. Eza science o te ke aboyena bo eza science o yetreta ka bomo ya moto. Alors faut que telemela yango makasi. Université faut être médecine faut ezala na ba norme. Kinshasa et l'équipe partout. Journée mondiale ya basour ba inoso o ba yoka te lelo ezali journée na bino Naomi Mpila apesi so ba détail pona élément yango. Fédération mondiale de sourds recommanda na association nationale peu membre ya bamboka o ezali organisé ba célébraka chaque le 25 septembre journée mondiale des sourds et de la surdité la dernière semaine topé dernier samedi à mois de septembre. Journée mondiale de sourds ezalaka célébrée le 25 septembre ya chaque année. Yango ezali bongo journée ezalaka célébrée na bamboka ebele na but ya sensibiliser population na reconnaissance ya culture sourde pe langage des signes. Institution nationale de jeunes sourds de Paris ezali moko ya institution ezali na histoire makasi na o etali bongo lolenge kane conformer ba sourde pe coinsérer bango na kati ya société na origine institut de sourde ezwa naissance na yango to pe ezala créé na loi du 21 au 29 juillet 1791 yango ezali na finalité ya kosala nyonso ko bana to pe ba sourde bazwa ba formation esengeli bango ba dispensaka ba enseignement na ba personne sourde pe basungaka bango ba yekola pe bazala insérer na kati ya société. Reconnaissance ya ba sourde na kati ya société ezali moko ebelema ko kosala ko ba sourde ba se sentir à l'aise pe bazala batu o bazali reconnu na kati ya société et ko sunga pe société évoluer yango mokolo ya lelo ezali kosala ke mutonyo soit reconnaître que ba sourde bazali ba citoyen à part entière et sengeli bazala traité avec respect et considération et sengeli lisusu ba yekola lolenge kani ko vivre ko yekola alphabet manuel ko yekola ba langage de signes pour na kosunga bango bazala insérer la société pe bazala utile pour la société na mboka mususu et si ba komimo évoluer na likambo yango kasi na mboka lokola RDC tokutaka mingi ba sourds miwe pe ba personne aveugle na ba balabala bazo senga bambongo alors que l'état ministère des affaires sociales et sengeli récupérer bango pour na kosunga bango ba yekola ta mosala moko pour ete ba contribuer pe na développement ya mboka oleke ba komaka problème ya soni na société ya kozalaka ba mondial de part et d'autre et ça est très important na ba ONG pe ba association ba structure pe ba asbel bata la situation ba surmiwe ba personne vivant avec handicap pe ba aveugle ba ngo pe sengeli kosunga bango et kaka kokanga te pour na élection topé wapi et ça est très important ce qui société sengeli évoluer motonio se sengeli a contribuer donc les lots et ça les journées à bassou de pe journée moko ya réflexion toye ba nini ko sala na bato o bayokaka te balobaka te to pe ba aveugle bazali pe bato pe bazali na ba droit ya ko vivre na kati ya société Kinshasa et l'équipe partout. Kindoki politique moko ya ba émission oyo to salaka awa na kati ya KNB News esika wapi to décortiquer actualité to komataka yango pe to pesaka nzela na bayimboka ba pesa makanisi na bango par rapport ya nyonso oyo ezali koleka na mboka na biso ezali bongo na chaîne YouTube na biso KNB News kasko bosa na te ko s'abonner ezali oyo émission mwana mboka moko asalaka na kombo ya Naomi Mpila.
kofinga ni o le président lui a fini bisonions toza ba kinois ozolanda peut-être muto yo akoki ko comprendre ngote o ya étranger mais nga étant que kinois son a bengi mutu bololé la kisinini bololé muto ba bengi bololé et là normal injurité madame injurité normalement muto yo oyo aza comment azo sala makambu sans conscience muto azo yeba nete loko nini azo sala wana ndaza bololé baza ba bololé oui ça valait la peine dans oui ngala badisi encore baza ba bololé ya leader politique ya na lobby bo eza ko finga te c'est-à-dire ko tia mutu na place na ye eza ko finga te biso to marché pour na bino soda na bafuta ye combien ozolanda soda bafutaka ye combien lelo bango bakomi kosenga senga na banzela partout ozoleka policier au FARDC nani azosengo 100 francs soda azosengo 100 francs écoute nga kuna lobby ngwa so bo moninga nzela so na biso binoka l'homme du peuple bole osenga nga lisuti ozolanda soda azosenga tina nzela et o biso to bunda na lobby boye soda maman soda ne pas so biso to mona pona na lobby boye webi souci biso to zana ngo pona bango so biso to risquer ba vie na biso boye za pona bango te eza pona bango ye bafuta ye combien salaire nini ya za nango salaire batala baninga kuna na Guinée babi bilo basalite yango na lobby na lobby boye basoda na biso fo bazala na maturité ozolanda bazala na maturité faut citer bazala notion peut-être ozolanda faut na bango pété comment ça fait que ngali bazo futa ngai bien te et batindi ngara ke ne place mo boye na kende beta yiba boye ozolanda bazu ba menacer journaliste ndeko na bino journaliste sala bango nini ayaki ko sala musala na ba menacer salini guerre na est ku nezo silate bazwa bango bakende kotsa bango kuna babiloko nyoso bango babimisa est-ce que biso to komba nyama biso to komba nyama mais baza babolole na sous la bagisi baza babolole kofinga te non ate na fingite au moniteur mutalobi bolole eza kofinga te kutu pardon c'est-à-dire mutu wana zo traiter yo le rôle mutu moko oza le rôle mutu moko vraiment nano komeli bien te ozolanda non komeli bien te parce que basoda na biso so bazala ki mature lo aliboso banga basani banga ba sécuriser biso ozolanda banga ba sécuriser biso po biso nde to tambula bongo to tambula pour intérêt na bango mama Naomi tozo bima libanda pour intérêt na bango ezate pour na libumu na ngate biso to tambula te pour na libumu na biso tete to luka intérêt ma bumu na biso te mais tozo luka intérêt na bango ozolanda parce que baza ba citoyen congolais mboka na bien te souffrance soda zo futa ma bien te kende ko tala bango ba place bazolala bien te alors photo luka changement na mboka na biso mais comment na babiloko babimisa ki wana lokola batu moko guerre à est et longo na est komi awa na ville à Kinshasa awa maman c'est regrettable. Motuna etuna maki lelo na ba congolais mutu a bloqué na ba réseaux sociaux kasi soki bokutene na nzela ondire kutu bolala kambetu moko kokamwa to tunaki na population ba biso est-ce que lisolo oyo ezali sincère to ezali hypocrisie Hervé Zaka Peggy Ilunga pe merveille mobende pour la reportage. Na science humaine pe sociale expression réseau social et désigne action moko ya lien entre batu to pe ba organisation o ezo constituer groupement moko ndaki sa famille ba collègues groupe d'amis communauté pe autres ba médias sociaux et permetaka ko se communiquer na ba proche na batu mususu na tango nyonso ata oza musika na moto oza na poso na ye kasi akokamu ezalaka na bato ebele ata aza na problème na yo akoyebisa yo te en face okomona kaka bloqué na ba réseaux sociaux kasi azo continuer ko solisa pe ko sekisa yo en face kasi bato mususu pe azalaka ata moto a bloqué na ba réseaux sociaux okomona ye pas continuer ko solisa yo alors qu'il aza na makambo na motema olia bimisa pe atuna ye en face ye azo bomba yango hypocrisie etonda na bato ebele bato mususu bakoka koloba vérité te pe kozala clair yango biso magazine KNB News totunaki na population kinoa soki osolisa mutu a bloqué yo na ba réseaux sociaux ezali solo sincère to hypocrisie. Donc normalement soki mutu etake bo solo la raté ata bokutani bo solo la te. Ongala to solo la raté ata to kutani to solo la te
mais so tosolola te yo na réseau sociaux lukanga na likamuni sai wana komi lukuta te to solola te to solani papa na ngai ponga na relation ta te to solani to solate donc eza bongo papa na ngai pona ngai rando yana kitoko te mais eza pena ba rando msu total ka eza pena kitoko kenenga na bina papa ma 2 ans pe to ko te ça dépend ba rando ngo to eza ba rando mo bene ya profond to solola te mais so eza no be ningwana ngana to ko kutana pe to betani masolo ma salimbi sanga to lekinzela mais ce qui moi c'est ça va que na bouli que non ako bloquer ngai c'est que ce qui na lingaki na Facebook mais mobile a bloqué te ngane kala kusuka to solo kaka te kamera te parce que a bloquer ngani ye mo nam to ko yeba ko ngari wa mtu na ngai suko a to bloquer na Facebook pani on a vraiment des hypocrisie. Au bloquer déjà dans les réseaux sociaux. Cela veut dire que nous se communiquer sur tes. Donc, c'est que vous avez besoin d'un message, vous avez besoin de son. Mais quand tu me vois en cours de route, dans notre physique, ça n'est pas ça. On a des hypocrisie. Donc, ce que vous bloquez dans les réseaux sociaux, donc c'est qu'on est déjà ennemis. Surtout que vous pouvez faire semblant comme si il y a un peu de humanité. Même si on a une solution dans les réseaux sociaux, on a remarqué bloquant, on a un no boy, on a retourné à ma sœur bloquant en déni. Ah, tu m'as dit que le fongolang comme ça, tout le monde l'a dit solo. Mais quand on a vu bon, on a remarqué que le fongolang, tu sais que au considérant que donc au salangano, au salanga hypocrisie, au salanga inutile, et ne pas n'engager ça ma belle. Sur bloquer mutu, attends un peu qui paraît parce que le téléphone nous aussi là, et c'est ailleurs. On a aussi c'est ailleurs. Donc au là des téléphones on a c'est que oya zo conseiller mon ou pas zo conseiller mon parce que comment yo na téléphone bloquant mais tant mon en personne boy o le bisangai on a c'est que au sala hypocrisie donc on a ils a vraiment mabé so ko bloquer mutu ko le bisake pété na nzela et ya batu suna réseau so ba pesa na mbote mais na nzela boy bobeta na bakara tout monde a ngopé donc il y a des hypocrisie franchement bato ba se comporter bongo en tout cas va changer ce qui oyebi que bloquer mutu wana olinga no yete inutile pour solitaire faut pas changer bizala bon ça bien été se bloquer mon na réseaux sociaux c'est aux on a besoin mutu ana te on a besoin message on a besoin ko kalisonete ni ko zwata information ne moboé même yanda ku même yanzela même ya musala donc inutile on a batu basala biloko on a vraiment na conseil bon makasi batika. C'est vrai que les circonstances graves sont comme nécessaire pour bloquer nos bateaux discriminantes physiquement, émotionnellement, topé verbalement abusive en égard na yo kasi kolongola mutu déjà na liste la mi elinkolo baki aza lisusu na posa bozala en contact na yete yo ko continuer ko solisa yo alors que ye na ngambu na ye déjà yina yo na mutema wana eza hypocrisie ya makasi o il faut ko éviter. Kinshasa et l'équipe partout. Côté à sport, dans le cadre de la 27e édition, il y a l'Inafoot 2 rencontres, Mokuka et Betamaki, na Lubumbashi, Bozo Badetaï, na reportage Oyo. 27e édition du championnat national de football Ligue 1 et Zali qu'on se poursuit avec Kitoko Ndeti Mokola Lobby jeudi 23 septembre 2021 dans la République démocratique du Congo dans le cadre de la deuxième journée de la compétition Oyo. Deux matchs et Zalaki na programme et c'est que baki na Lubumbashi na Okatanga Lubumbashi Sport a betaki na Sanga Balendep ba kabwanaki na score ya 0 but partout na duel mosusu Zalaki bongo Racing Club de Kinshasa RCK P Union Sportive Chinkonku bango pe ba se neutralisaki na score ya 1 but partout ba Kinonde ba yaki kofungola score na 38e minute na nzela ya Erin Sesembo. Après Yangonde, na 68e minute de formation, ya Chinkuku ayaki ko égaliser. Score Oyo et Tikalaki Bongo ti na fin ya rencontre Oyo. Mokolele vendredi 24 septembre, ba match est belé et zali prévu. Zali Bongo notamment Oyo est composé AS Vita Club na étoile de Kivu na stade ya Concorde ya Kadutu na Sud Kivu. Kinshasa et l'équipe partout. Bon début ya week-end na mabota na bino ba nyonso bozaki occasion ya kolanda édition ya mokolelo ka NB News première chaîne d'information en continu lingala o nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango édition oyo ekumbamaki na merveille mobende seconde na Naomi puis la rédaction ba warrior toujours ezali ko sala musala nango avec impact na idéologie liboso ya caméra oyo Hervé Zaka
Mopandi boye Peggy Ilunga papa social P na régie papa Timothée Kayembe toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tukute na mikolo ezali koya Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no